Nalelaka yei ya kofi banyo keswaka te elelisaka kaka pasi na motema na moto yo lingaka Serge Bula olingi yoloba na ngano Fabrice Boluka na tuni question aboyo répondre soki oboyi na nzoto na nga bakolokotango na l'hôpital Dota Kongolo bakolokotango na l'hôpital Vraiment normal pepele na senti qui gola ça c'est très bien Bah fanatique na biso toujours na minute so bazo sepela déjà pandi likolo eza déjà na temps vraiment na eli bango ra mutama kolomilai bazo sepela on ce jour vraiment merci quoi Vraiment, mais dimanche, tout à l'heure, une des trois, hein, c'est pour le sabbat. Et vraiment chaque dimanche, hein? Chaque dimanche, tu as une des trois, vraiment à partir de 17h déjà, tu as démarré. Quand des alabafi, tu as gratuit. Ah, bafi au fêlé. Ouais, bafi, tu donc, maman au fêlé. L'élo déjà, petit tour. Mois de mars, c'est continuer. Faire égaux la botte à mars, le 3 mars. Donc, mars, mon bimbo, fête, il a fait pour la maman. Boya, na concert à faire au fêlé, maman, pour la bino. Ouais, ouais. Papa a accompagné maman, mais papa est au footy. Voilà. Donc, vraiment, on a bien tout vraiment la bonne musique. Il y a Jessie de Nuance. Ok. Vraiment bon retour à Kinshasa. Vraiment, vivre tout quoi. Paul Moutou, vient à 4. D'accord. Voilà, Blaise Créateur. Il y a un micro yangoana. Blaise Créateur, on y a Sika. On a ambassé le lobby papa Kota veille Jésus de Nuance. Il y a solo. Bazo à répétition, bazo sepela kaka, bazo wandule na biso, bazo sepela kaka. Moni ezabiloko yo, mikolo yo, yango mto e diriger Congo. Yango vena bana Congo monde entier Angola, partout Europe, yango ba bobina. Biloko ezebele Mariana. Ngablo resila na ngote. Eza bene belé, nanga ina meka ko compléter ka ndeng mukie. Moni présent na biso Jésus de Nias na pise la bonne dimanche place ça, Ferigola, patron social. Tellement bon temps en mois de mars cadeau à mon agapé sa maman ils a été il y a un rendez-vous na biso dominical où il y a une des trois à mon cadeau au pesa ngote entourage c'est bon raki isa teke o ba mo sauté car moi oyo ya mars bien sûr donc soyez couplé na jonayo donc mobile c'est bon moi c'est à futa mais après le mois de mars donc moi aux Hollanda bozongi na rythme ya soyez la porte nenga ça c'est très bien. Ben oui, hein, c'est aussi pour soutenir les artistes. Hein, et voilà. Puis chaque mardi, tous à la Rawana, une des trois. Répétition na biso migoto banda tongo tout ça le système à dégon pour muser les makasi chaque vendredi tous à chaque dimanche tous à wana et puis disque na biso va tous préparer déjà bana king baby qu'est-ce que j'avais dit ils ont déjà donc dit mon qu'est-ce que j'avais dit Blaise Créateur au mais mon ronza lobby qu'est-ce que j'avais mais Mariana c'est le royo c'est là qui oh ba tout basé là qui ya mo Blaise Créateur donc Paul Muntu bayebi Paul Muntu un vrai patron Chilka Lenga, un vrai patron, mon Konzaville, qui tient ça, mon thème, ma mère Esther, mon long aébi. Donc, ma mère Esther, comme c'est un message, pardon, maman, n'a pas eu ma plaignant. Papa Chilka Lenga, Zana, qui tient ça. La tortura sera ma panne sèche. Poanine, Janini. Y'a mon micro, la mise dans mon rague. Migolo, c'est un système, il y a tchèle, oui. D'accord. Migolo, radon, il tchèle, oui. Abelaka. Kolanda banzoto na yete. Kolanda te. Zo abelaka na ye. Yo mandale nyonso. Alaki na bilamba sala. Bolanda kitoko na yete. Abelaka. Bolanda mokolo na yete. Abelaka. Ola mundu kolanda sanjete. Abelaka. Yaka ko. Yaka. Yo. Oyo. Telle place au même biso. Moi c'est la ligne. Maman comme chele oui. Et maman la ligne kala zaka comme chele oui. Na quartier comme le fundu ya pas ma bonne de la mibale. Chele oui. Ata la takishi pa mi kusa mi pende libanda. Chele oui. Dimanche comme on est à la tima puta bible na maboko. Chele oui. Inde buna na file. Chele oui. Aselisi ba bote. Chele oui.
Blaise créateur la kawana yo Blaise. Na grand prêtre Paul Montazola nanga sikoyo. OK. Vela nga maiba solution. Etisa longange mama na Daniel, Mike longange na pesi mbote mingi na mokonzi na biso Vasco Mabiala, Blaise Polo, ba etisa pona. Jésus de Nias na parler place Kolanda biso. Blaise Polo. Mikolo zakaka bale ya yo kolela te. Yo kolia ya bato. Soki bale yo kolela te. Yo pe olia ya bato. Merci Mike Longangé, ça c'est bien. Sans oublier Violanga la Bilimbas, le véritable double LL majuscule Motema Sandra Bintou, Mamouka Chila Jigens Mangoy. Ça c'est bien, voilà. Et le micro, bon dimanche. Ah voilà, Joe Kiktoso là tout à l'heure, tout comme on a vu ça, n'a échappé bien sûr pour le compte de Ferregola. Échappé nini dimanche à l'élo, ben si banani, kune pero les grandes nini. Pour la bangon nini na inde 3 l'élo. Ouais, mingi olobeza te liboso pona loba na bana masolo na pesi boss nanga Jésus de Nias veut valoriser makambo tala makambo ne komi basali ba disque yango tout basali en tout cas na yogi na ngelo côté bazela bayoka qu'est-ce que j'avais dit place ba mona ba surprise ndenge na ndenge zebele ba yoka ba biloko a messe ba mona Jésus ndenge apanzi mbumage ba petit ndenge zarate ga o fermeture te biso tant to sala makambo mona ga makamutango efungwa makana nyonso bandako bien ba voiture bien ba bilamba bien ma moto ya bien mingi olobeza nango te Shagi Musau ba visa ponda dem sina biso Vasco Mabiala muto ina fina biso Blaise Polo so mamoso mona balale mingi olobeza te bose lo mogo la pazani sala bien bolingwa kati sibi bale bodle kuyena ngaina kolingati bakamata yo bakende na yo damba nalala jamais nakanda soki alali pene na ngai maloba no elengi kolekata ya Angelo alobelaka Mariana tortira azolela pane seche mama Gilles Kalenga oza wapi pane seche Jésus de Nias motayambo Mariana lele Viens Paul Mutu Mariana lele azolela nayi pane seche ya pamba nasala nini ale mukolo za wapi Charlie Moshana D'accord, merci beaucoup. Zeya gola olobi nini Bona pane seche ya Mariana tortira Mariana olobi nini yango Zaponda Shagi Musau Maître Chiboye Serge Lama lelo na bengi bina nyonso na inde 3 boya nazayemba kaka nazapesa message na loyembo na bengi bina nyonso boya basi ofele mibali mbongo Merci beaucoup. Merci. Vraiment. Voilà, merci. Donc le message est passé tout à l'heure chez Ferregola. À l'espace 1, 2, 3, ex Mama Kulutu. Il y a solo. Tout ça même na plateau. Ça c'est bien. L'icolo ya Moro Jésus de Nuance. Voilà. Tant on à la plateau, c'est ça rappelle ba fanatique na na royemba po ya kalangwa. Et alango te ko tika ke on landa ko, na tika ke on landa ko fona rezongo ya kalangwa. Donc voilà, rendez-vous tout à l'heure chez ND3 ex Maman Kulutu pour retrouver la belle voix de Ferregola et tout. Ces musiciens. 13 ans quand on prend un élément et ça la plaisir na bande ko vele ba Rolanda Bisso. Il y a Poli, merci beaucoup. Il y a Poli Sampala, c'est très gentil de ta part. Merci beaucoup à toi.
retenir sur le sport et la musique. Pourquoi le sport? Pourquoi la musique? Il y a un mariage qui existe entre les deux. Au stade, quand nos deux équipes s'affrontent, nous supporters, nous poussons les athlètes à la victoire. Comment nous le faisons? Merci beaucoup.